Mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission nangai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba papa, mbote ba maman. Mbote ba papa, mbote ba maman. Ngai wana na ye, maman ni na ye ko solo na bino susu. Émission na ngandenge bolanda rango tolinga na biso na kati ya mokili po toza bandeko na ye susu lelo pona kopesa bino susu ko solo na bino susu na sujet oyo ya biso nyonso vie commune bandeko na ngai masolo na yo kobetela bino eza masolo oyo ngai moko pe na vivango ngai moko pe na za na kati. Donc lelo toye kosolola likambo ya mbongo na kati ya couple. Mbongo na kati ya couple ezoko bebisa makambo mingi ba mabala mingi ezoko kufa pona likolo ya mbongo. Bandeko nanga soki bobalani na mwasi na mobali babalani bakomi mutu moko. Mbongo ya mobali eza ya mwasi. Mbongo ya mwasi eza ya mobali. Mama bokomi mutu moko. Boza bato mibale te boza oza mutu moko. Mbongo na yo ezate po osalisa bandeko na yo. Okosalisa bango bino mbale boyokani bosalisa bandeko baza libanda. Po basi bandeko baza na mboka. Basi babali yo. Avant kosala likambo na kati ya ndako. Il faut kotuna mobali na yo. Po nini na lobi ndeko bandeko. Po soki obali bokomi mutu moko ndenge na wuti koloba. Soki oza na idée mususu te. Oyebi que libala wana ovandi na kata libala bo vanda bo construire bo sala nyonso ensemble bo bokola bana na bino okokozwa idée te okamata mbongo ya yo otiango côté okokozwa idée te okamata mbongo no po ezala yo moko na bandeko no c'est que olingi ko construire te po oza sur na libala no to oyebi que oye na libala wana lobi okokende mais soko oyebi que na bali po na vanda libala nanga na bokola bana nanga na mona bana nanga tango ba okola mbongo ya biso ezali pona bana na biso ezali pona ndako na biso okozwa idée te ke mbongo nanga fona bomba po ngape fona sala boy ngape fona sala boy ngape fona soma ndako pona biso ngape fona comme ça non pour soki ozana ma conscience que oye libala oye pona na intérêt moko limbisanga na lobana bino parce que eza makambo toza ko vivre eza likambo makambo toza ko mona na kata mokilo ezo ko bebisa bolingo ezo ko bebisa libala ezo ko bebisa makambo mingi yango no foto lobela yango bozwanga mabete mais eza ba réalité toza ko mona ba mbongo ya ba location familiale mbongo oyo l'état oyo azopesa basi na kati ya poto eza ko bebisa mabala mingi mabala eza suna valeur te parce que papa asalaka mama pa salaka mbongo ya mama ya ezali po mama sala ndenge alingi oyo mobali nde eza ya mama to poite mais là mususu souvent da rapeto raisonnaka surtout vandi pe là mususu to kanisi pe to komta na bali babali ngai na komi ya mobali nanga ngana mobali to komi mutu moko to sangani oyo ya ye ya ngai ye to sangisi to sali makambo ndenge to mona ba kolomboko oyo baza ko sala yango moni baza ko avancer baza ko suma bandako baza ko tika bana na bango akufi atiki bana na bango batiki bana na bango malamu oyo ya biso eza toujours na problème eza biso to bandaka biso ba mama to bandaka makambo wana biso ba mama to bandaka makambo wana ba mama okuti libala ozana libala wana eza po ovanda donc futa na mutu no ozvandi po bokola ba no ti nzamba ko benga moko na bino akei eza te po oyo okota libala po lobaka na koti na yebi te ndenge ne koza lobi na bongo na mi bongisa déjà na somba mbongo nanga eza mobala mona kati. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie,
en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo akita ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le retirer, il fallait te fêter. Pour te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. Voilà le colo. Oni. Oh, cadeau na melaki. C'est la TV. C'est là. Omoni olongoli ngakanda. C'est là. Na sepeliko. Eza ani. C'est la TV rotela dit ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, pourquoi na sepeli? Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kande sili. Évitez. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo li. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota she. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Eza malamu te bandeko na nga. Eza malamu te. To respecter libala, to respecter mibali na biso mbongo eya na mokili. Mutu mutasala mbongo, nzambe mutasala mbongo. Te mutu mutasala mbongo, nzambe asali biloko nyonso to. Apesi biso yango. Mutu mutayi kosala mbongo po a contrôler mutu. Mais mbongo ekoko leka bolingo te. Mbongo ekoko leka mutu te. Mutu aleki mbongo. Ngana za na sala na hôpital na mona ka bato mususu aza maladi zo kutungse mais mbongo eza na kote tondi mais mbongo ko suma maladi wana ti aza na besoin bato nzoto baby aza na besoin ba sukola aza na besoin ba lesa ye mais aza na mbongo ko uta na banko na ye ko sukola ye ko lesa ye te bande ko na ngai ba mama ba papa musupe bazala na makambo wana mais ngana beta sete na mama ponga na za mama parce que biso ba mama mto simba kandako biso to gardaka bana to garda ndako na biso to gardaka mbali na biso yango mona betaka sete pona ba mama mbongo e séparer bino te mbongo eboma libala te mama mbongo eza toza na besoin nango mais yango penza yango moto epesaka kimia te eloko epesaka kimia nde bolingo suko ezali na ye libala nanga na kokanisa te ngai fo nde na ye libala nga mbongo nanga fo na salsa bandeko nanga to boyi te boko sasa bandeko to boyi te bandeko baza na besoin na biso mais biso to oyokana mobali na mbongo na biso nde etika to sala ndeni ata mama na ngai pa na ngai kuna aza na ndako te to kangesa to sombela mama côté na yo to sombela pe mama côté na nga to sala bosala en commun. Exacte que yo kosala ndenge na yo mobali pe non mbongo ezo diviser surtout mbongo bazo pesa ya bazo pesa biso na poto ezo changer basi mingi. Donc ba mama bolingo ezala mbongo eza eloko pamba bolingo eleki nyonso kimia eleki nyonso to donc mabale kufa te pona kola mbongo nzamba pambola bino mama nya yesuso na masolo na ye na ndenga asolola na pete na ndenga bolingo nzamba pambola bino bozala na kimia mbongo eya mbongo ezongaka na oyo asala mbongo toyebi ye te toyei kokuta nyonso na mokili oyo tokokufa tokomema eloko moko te tobotami ndenge tobota bolumbu tozonga bolumbu. Donc nzamba pambola bino apesi bino bambote mingi biso mbala nsima amen.